tellement fêté ça. Malheureusement, la grande dame. Laissez-moi parler, non. Laissez-moi parler. Malheureusement, je n'ai pas pu fêter ça. Je suis née le 1er avril 1990. La fille à sa maman Rebecca et papa Chimpé. Et papa, lui, Mwandi, pardon, Manianga. Alors, j'ai béni Dieu et je vous dis un grand merci, maman Rachetée. Merci à tout le monde. Merci pour cet amour. Merci parce que ah, vous réussir que c'est qui s'en a. Vous réussir quoi arracher ma souris. Vous réussir en tout cas et puis vous éviter peut-être bien vous éviter travail vous salité et pas nanga. Vous éviter parce que et là comme il déjà na des doigts parce que nazaki kokako avaler tes circonstances et comme qui et puis grâce à vous grâce à amour na bino et ça dit que na romolia et les lobos c'est qui singa penza ko sekana ya kati bimi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous aime tellement beaucoup. Maman Rachida Zara a le roi productrice, mais c'est une sœur pour moi. Ah, on a considéré que le roi, non. Comme ma sœur, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est mignon. C'est mignon, mignon. Les anniversaires encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à maman Anita. Merci beaucoup, Mach. Merci ma grande sœur chérie Amalou. Merci beaucoup à papa Hans. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à papa Denis, à maman Letty. Merci à papa Kibonzambe, papa Guilet Kibonzambe. Merci beaucoup maman Sephora. Merci papa Alex. Merci Joël Baloki. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nathan. Il est où? Nathan, et merci à mes filles aussi approchées. Approchez les filles de maman et les filles de maman approchées. Oh, merci mon amour. Merci, merci Priscilla. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon anniversaire quand même. Bon, peut un gâteau, un cadeau. Alors, maintenant, à vous de couper les gâteaux. Oh, c'est bien écrit Eunice Manianga. C'était pas sans ligne. Les gâteaux, c'est faux. Vous êtes direct, ça passe en ligne. C'est faux. C'est à base de Coco. Plus de 723 personnes. Par contre, non? Deux, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 9, tu comptes ma bio. 25, 21, 30, 31, 32, 34, 35. Merci beaucoup. Gâteau à base de coco. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Voilà l'assiette. Gâteau, moi je faisais un gâteau. Gâteau à base de coco. C'est carré. Vous êtes gentil. Anniversaire, joyeux anniversaire,
Nani abengi mami awa. Merci beaucoup. Moi non Karine, Azan. Merci beaucoup, maman Rachel. Naïna Boko. Naïna Boko Belenga. Non, c'est pas possible. Petit thé quand même. Oh, merci. Non, merci. D'abord, à rire, Bozuni. d'enfer. S'il vous plaît, la famille, écoutez. Micro Eza Musika. Gilles, papa Gilles. Ça fait les athées. Agnès, venez prendre s'il vous plaît. Maman yango. C'est ça là, non? Joël Beta. Karine, avance les petits. Français va en descendre. Avance tout près de la maman. Oh, on a les latis. Allez, allez. Ceux qui vont te permettre. C'est interdit de prendre de la interdit. Non, le laté. Je vous promets, non, le laté. Jamais. Mais ça volume. Volume. Oh, Ngabé. Joyeux anniversaire à moi. Motama et l'amour. Manyanga. Motama et l'amour. Eli. Zamba Bombaino. Eli. Joyeux anniversaire. Manyanga. Motama et l'amour. Eli. Zamba Batelo. Eli. Batela Motema. Manyanga. Batela Sourire. Manyanga. Abolingonomo. Manyanga. Joyeux anniversaire. Maladie Mosika. Eni. Soni Mosika. Eni. Nation Mosika. Eni.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Je crois que mon compté. Les 4 peu gâteaux. La salle. Concert. Il y a un métier sur c'est encore. Il y a les 4. Je sais pas. Ouais. Yo Yeah. Non, ça les lève. Ah, je change ici. vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout, o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia ngo ba poison, biloko tozolia bazo tia ngo même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka
pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okozanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Bosika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne bokoli yango 0. Lobeza la kina 10 52 bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.